la vérité. Mais le fombo, j'aurais jamais imaginé qu'il fallait que Romémo na poto. Ou beta groupe wana falite, bo beta nzango na falite, wana tolo bango sima. Mais fali poupa adzorande akanisa rapeyo na maramunyo sa malamu sa pour na musique mboka na biso. Tant na monyo na aéroport, je te jure, j'avais la vérité. Juna botoli orchestre. Alinga ki abotola. Abandi songi pa ba musicien. Azobenga moko na ndako na ye. Yaka omoni orchestre po simba ye fa longwa. Ngana zalanga mo. Siku muto azolo bane bongo to tala. Ah. Yo yakukuta biso. Omona pas vu veste, zo veste. Nda pas vu veste ake. A corrompre bango, solu na bango, jour coup d'état ne salami. A comprenate 5 ka balandi. La vérité. Pona wana demi-temps ezali soute, muta obebisa te. To beta bien moko na no monate. Demi-temps liboso na andosa demi-temps. Bona asaka yeti. Na wana to wana muta to bebisa te. Wana juna mbafundo zolo bandosa ba demi-temps. Mais na ebiso na absence na ye na concert matadi ba o bazala ba yebi. Papa musozo ba ke juna mbafandosa ba demi-temps. Ochake président orchestre ndenge. La vérité. Na yoka pasi ya osana te. Do eza scène moko omoni Marley muto bosola ane olingaka ye abetu mundu kime bal ya ibaite ke bal ezate na kati. Siko kufite. Scène ngo ya ngone salama. Dona ngana la mwarabu ibatu tout akena bango. La vérité. Kande na zaka na bunzambe na nganzamba a côté linga lobi kolanda makamna yo na te loba oyo lingaki. Ba mon MC producteur to solo lina présent au plus de $500 par concert. Moni ba place ba problème. Donc wana linga ka salir nga premier logo na bika yangwana. So na beka 1000 muto anso linga yinanga. La vérité. Na ba fan nanga be na ba soda ba lekebele. D'accord. Ba soda ta ba monaka lufombo nini na bi pepe kala koyi ba kena na hôpital nga na kolala te. Ba lexanga ti na hôpital na komi na kuta ve kale na salle d'urgence. Ata okufa ba fini ka hydra. Akufa déjà na ndako to aki okota. Médecin lobi ba yakine déjà za okufa. Abakine déjà za okufa. La vérité. Dans le bas pena nzamba pambola fali. Là je le dis avec mon cœur. Dans le bas nzamba pambola fali. Mais les lots au moins ba musicien au fali azaro memana poto. Dernièrement avec na ba Bendoson, ba Montana Kamenga avec qui encore Koumassé. Sampaio. Apparemment c'est comme si voilà, bazwa ki directif, ya fali pour pate, fali pour pas batukuta ki pa marambo wana te ba bureau ya fali kaka na cadre diabo ba bengi bango ndeni bo leka mission oyo wana te o wana bo leka te, ça dit ba sali bango liste de mission ba leka te. La vérité. Ces derniers temps, Nzambe benazo travailler na fali na niveau mona monate. Donc en parfaite communion na nkolo. Nzamba tali ke le fumbo oyo faut rejoindre Europe pour le moment. Ils ont gagné. Attali na ko utiliser apuni fali. Entre guillemets, ça fait combien de temps Oya Potote? Nga 23 ans. La vérité. Lelo e koma musicien oyo fali a rumema na poto ba koma ko ponyela bango ba plateau ba roleka. Parce que fali muto aye na ye. La vérité. 2 ans na maison Schengen na zwa visa te. Oui. Sikoyo fali nzamba zo salela ye. Ailo fombo. Fali s'il te plaît. Sikoyo lo fombo nkoba akangine maboko. Oui. Etalinga te. Osenga ki amema opoto pourtant oka ki amema ba Bendoson na ba avant on avait bien 2 ans na la vérité. Et makamtu to sala bureau yebi. Jamais tu as eu interdiction mo ya émission. Ngai nde muna lobaki soki journaliste alinga falite. Oza ozoya otuka kaka moto. Koyamba nonga te. La vérité. Ça tu vandi boto mone na TV, on a changé siège comme na ozone wa royata longwe. Ah ba courager baza. Totali communiquant na TV to kamo. Biso za na siège na kimpaka na bandal moto to ayebi. Et to kabona bongo.
solo la vérité. Et na bossa na te je me suis dit moi moto na ngenge. Aya bina na repa kola e. Akola juna momba. Oui, devant tout le monde na répétition. Bile ko juna momba. Azobane yo biso orchestre ma kila mabe yo. Ba tout ba bondeli ya edi talaka ya edi. Pas solo la vérité. Effet wana wa eleka na 99. Et tikala nene na moto. Omoni bozana camarade no bimisi arme beti. Ezuité. Ngape na mwe bina ke bominga ko natal bena kufite. Ya ke inga na ke yesu kumta tika na kilo na tilelo akora ko digérer ngote. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Merci, c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux, en tout cas en train de suivre cette émission. À chaque fois que nous venons chez vous, bien sûr, pour vous la proposer et que vous nous acceptez sans condition, ça nous fait énormément plaisir. Moi, je suis Marlène Kassanga, bien sûr, sur cette chaîne, sur cette grande chaîne YouTube, Sola Vérité Studio. Donc, votre émission, vous avez déjà eu l'habitude de nous suivre au cœur des vérités. Au cœur des vérités, comme vous voyez là, c'est bien marqué derrière moi, hein, au cœur des vérités. Donc, pena pasto pola la vérité, pasto bombare loroté, pasto bimisara nyonso. Pona bato bazota la biso ba comprendre li solo ya ndenge zalaki. Au cœur de vérité, qui est donc une émission socio-culturelle qui recevra pour vous aujourd'hui. Lui, c'est un artiste musicien qui n'est pas le moindre. Lui, c'est un guitariste, il joue de la basse. Toebaye, nous l'avions connu au sein du groupe Empire Bakuba. En tout cas, Ebele Borotuna Nanyangwa Sousa Outan Empire Bakuba. Tozana na Paris, Tozana na porte de Paris, na France. Ye ba bengi en tout cas azali parmi ba icône ya ba guitariste en mboka na biso. Sorotangi ba guitariste minene en tout cas otangi kombo na été. C'est Roby na ba guitariste été. Mais déjà d'entrée de jeu, j'aimerais demander à tous ceux qui sont en train de nous suivre, si vous voulez sponsoriser notre émission, vous avez un message à passer pour la visibilité de vos produits, de votre société, eh bien n'hésitez pas, notre numéro sera affiché là, au bas de l'écran. N'hésitez pas, appelez-nous pour prendre rendez-vous avec nous. Également, vous aussi, vous voulez participer dans cette émission, vous voulez vous asseoir sur ce beau fauteuil en cuir couleur vin, eh bien, notre numéro est là. Appelez-nous pour prendre contact. Alors, pour aujourd'hui, c'est lui qui est à l'honneur dans cette émission. Celui que nous allons recevoir et discuter au cœur des vérités dans cette émission. Il s'agit donc bel et bien de celui qu'on appelle Lofombo Bass. Lofombo Bass qui va faire son entrée sur ce plateau.
le fombo a binisa zo binisa kaka ti lelo vieux mora linga rokola te. Bonjour mon vieux, on se fait la bise. Bienvenue sur Paris. Merci. Omi bombi pe trop. Faut sentir yo penda le fombo base na rata Panama. Tolobaka merci Nankolo. Merci Nankolo. Tofanda kulutu. Nga vraiment plaisir ya trop. Ya royambayo na plateau na ngai tout fraîchement ko uta Kinshasa. Oye na Paris. Le fombo basse osa compté dans le bail tout à l'heure, tu es compté parmi ma grand guitariste en boka na bisolo, c'est autant bango to autant balo fombo. Osa ka guitariste te osa pe ingénieur de son. Obongisa musique ba musicien et belé na studio ba te belé ba te amonaka générique moro bimi to rumba moro bimi azo bina zo ba te nani alela ki ngo pongi te pona obongisa son na ezala bien le fombo aza parmi pe ba grand ingénieur de son. Il y a musique, il y a beaucoup de biso. D'abord, non, tout dans notre santé. Santé pépélé. Mais penanzamba sala mutazala. Le bâtiment du cœur qui toko, température normale, tension cholestérol stable, ça va. Glycémie pe qui toko. Le fombo basse, on a comme sous au baki ça. T'es comment on a besoin d'un mbemba? Un mbemba, si. On a les qui a chaud un mbemba. Propre, de père et de mère. Oui. Comme nous avons mbemba. Mbemba ndombasi. Godé, comme vous connaissez, balobaka non catholique. Tant bota maki ba paraba ba catholique. Oui. Et tant ba pesanga ba batema ki bébé wana ba pesanga komba godé. Et le fombo na yo zongo na empire bakuba. Et comme la basse, on a dynamique achat. Dynamique achat, Rajakula. Il y a le président qui joue à son Ah, d'accord. Ah, d'accord. Comment le fombo base aux en empire Bakuba? Le fombo dans un empire. D'abord, non, c'est vrai que tu belé bazo tuna. Tina avenue na o na poto. Tina arrivé na o na poto. Bas amité mon kita pour boy bon kan émission oyo. Mais la lingi to banda vraiment na genèse. Il y a histoire na o ya musique. Le fombo basse, au banda robeta guitare n'engeni. Est-ce que au banda peka na guitare to banda un instrument mususu? Na banda na drum. Ok. Na dagi bena drummer. Na beta ba disque na kino na dagi drummer ya John Nickel. Président John Nickel na super wawa na beta pe drum na studio et bima. Oui. Et na dagi drummer na Mbatambuta, orchestre mora bandal. Na dagi drummer na Weki Star. Et le rôle grand frère nanga sur Mbemba ya taki pe bassiste yé à l'axinga pe basse et na komi ko betango tous les deux boloko azaki na ben instrument tout nandako à l'époque na koli nango na bando toucher presque tout na toucher ba guitare na toucher batterie na za na basse siro na pe ba orgue zaki na bandako ba piano donc na koli bongo loko apazaki na studio na instrument bato ba luaka na komi pe installateur donc abima bana na instrument na matériel donc grand frère nanga montape singa gouya makambo na tout et puis yem talaksa nga basse. OK. Alors orchestre penda et qui ko propulser yo que to yeba yo penza ezali Empire Bakuba. Empire Bakuba qui je répète ezaki orchestre ya 3 administrateurs. 3 administrateurs. To ko ba kombo na bango. Président Pepe Kale, président Diluna, président Tex. D'accord. Au côté qu'Empire Bakuba n'est parce qu'Empire Bakuba à l'époque ils avaient orchestre qui était c'était pas n'importe qui encore côté orchestre on a le fond. Mutamemanga kuna Vieux 737. OK. Wenda vutuka soliste na bango. Oui le KVK azapi. Azana Belgique. Ah to pese beau place ça. Yimta ko découvrir ngana bumbu azaki na mina yemoko Vieux Henri Abeba. Et tant que tala e abano betela lisolo ke biso na mikolo to apena izo simbate basse wana ngana o sepela na ngote et vie na biso na ebisi so bona première basse c'est que le vidé pour quartier na so tona petit mo aleki monde entier commentaire a tchela ki yango vite nga yuka ga aleki monde entier il était curieux ata l'équipe monde ba yenanga na via talinga tuninga peto ebo betanga na bina ebite foyoka j'ai pas moni pena que femme manga ti ngana banga ginano na bangi pour à l'époque na dans la 6e des humanités toujours préparé l'examen d'état herba elinga kopwana si on a so na ki aba mpiro na raté diplôme
Nageta na ba masanga chik, ba masanga ba Didier Meya, ba Angel Siladio, ba Hélène Tsona. Tant na ipsi ba on ba yo zonga na empire ba masa ba boya. Pour nani no ya raté diplôme. Et na bae, vieux peu kuna ba zelinga na zoya tabeti masa nembanga bi petio kumisia le monde entier tala tanga yo empire kimi. Et ngapita na zonga na parler na écoute vieux shora avant d'aller libanda. Na EBCV batampil ba riba zonga na bivial bon lobininga bi taraka orchestre na batata obanga kinini wana tozamo mke obonze bazana pratique bakisi bon non bakisi penate en fait bakisi penate po na à l'époque déjà na ebeke avant wana empire te mais na boké c'est toi mike na parmi ba leader na zaka parmi ba important ya ba groupe banda na bandaka na zaka na kisite. Donc nazaki na explique to banga kisi bien kokumi sango na yeba ina nga makambona te na banga eka empire de compte que âge nanga na bango na mona gango ekarele ka kitro na bano mona ke na l'époque na mona neti bango baza batata nga na mwana oui mais vieux choura soit convaincre nga lobité kende landa ti na landi et vieux bungi akotsanga bon d'accord au côté Empire Bakuba, c'était en quelle année? En 91. En 91. Wana okutaki album nini? To album ali bosoni yo beta na kati. Wana bango bazana album te. Baza pena na carence même ba concert ba to pena ba kotate. Bagi pena na problème sérieux. Oui. Ngata na koti bazana disque te. Et na kuti voyage moko boye saki 6 mois en Afrique. Et ba boye ko tikanga ba memanga. Oui. Après tant tu y le premier album divisé par deux. Oh, premier album, oh yo, yemba na pesa divisé par deux. On a travaillé na bêta, ils a divisé par deux. Un album qui a remporté du succès sur la chanson divisée par deux. Ah non, Karaba c'est bêta la nzembo ana ko. Ah ouais. Et batuba yo album. Bon. Batuba yo album on a bien. Tamsu batuba okansake. Motaye bana na mabanga. Te ngana beta album wana album obimanga na betango mais babokanga une fois mais na yebana kaka mais basse beta na bato sala berere bato kansa oh non ye ba fula ngate e betel na beta album wana ngamu ko mobimba babokanga na nzembo moko na divisé par deux boyo kango bien mais kine lukanga bazo yoka musala et ba comprendre bien que loko muswe na mboka. Na ozonga na masolo empire, tout un peu entre parenthèses, question moi ebungenga fait na tout au début de cette émission. Tout le monde a na poto mindele pour aller kola kobet instrument, nde yo beta basse très bien, tu sais très bien le faire. Mundele pour aller kola kobet guitare, piano, je sais pas moi drum et quoi, ba kote la ngo penda classe. A fouteli yango pena minerval. A fouteli yango ba frère nango. Ba lakisi kobet instrument, plus tard comme peu musicien. Instrumentiste. Mais biso na Congo, na ebite so ezara biso bato muntu so ba congolais. Tozara na tina ke classe te pona oyekola koyemba. Tozara tina ke classe te pona oyekola ko jouer instrument, mais on le fait très bien et dans le respect des notes. Ezara nini? Le fombo basse. Même awa pa ba mindele. Eza organisation de mte sala bongo. Oui. Même awa pa ba mindele ba oyo ba beta yango avec Kobota Mabazali. Sauf que Bango, baza très bien organisé. Bateau tout bazara banka, bazo d'inspiration. Na cadre organisation mboka, et ça là que faut ba banoye ko sabaninga. Faut banoye ko sabaninga, ba créer là ba branche, ba créer là ba méthode, dene relaxer. Biso ce que le kwana pa na biso ezala raté. Ba vie na biso ba créer ba makambe belelo ba vie Roxy, ba vie na biso ba deka. So l'état lingaki. Fallait ba encadrer bango peut balinga ba manola kisaka ba jeune bazoya même biso na moment où absolument nga na moment où na la kisaka ba te belé mais méthode moko o eko vanda pena que ezala ya libela ezala accompagner voilà ezala suivi vraiment exact yango mona ka ke biso bato ba obimaka na ndenge na bango normalement jour mboke ko bonga oui babiso ba oyo tozaki batu tozana ba centre minene bien sûr na ba école de formation na pe batu na laxi bango et to yebinene na ko tsana na ba écriture pour na relaxa jeunesse ezolanda. Mais est-ce que Bomémat, parce que c'est un projet d'abord, c'est un projet auquel il faut d'abord rédiger, étudier et puis à la fin peut-être commettre en gros
na nini. Mais est-ce que bino bomeka déjà un peu comme mata projet wana na ministère na biso culture que bongi ba bo fungola centre moko ya quoi apprendre batou comment jouer des instruments, comment chanter. Dieu merci ministre Mbalo Mama Yolande. Juste semaine ou avant na yawa ayamba yenga. Oui. To sola une projet et azapena d'accord ya ko accompagner nga. C'est un très bon projet. Azapena d'accord ya ko accompagner nga na sala ngo ezala bina normal. Pour na sala ngo ga bayaka 2 baye 3 baye misu na pesi pas mwana mais oh fallait zala penda na bateau na la kisi officiel et institution pénale l'état to tchango penda na méthodologie mo ya bien ba matériel didactique ezala ya bien et puis milliers place to banosai la ba boulot ezala penda na ba conditions bien tout en esenga mbongo fallait ba accompagner nga ezateke nga mona sala on a be faux perso aza d'accord et si tout va bien avec yé et au salama. C'est un très bon projet. J'espère que ça va se réaliser tôt ou tard parce que dans le Congo, dans beaucoup de biloko bongo ezala vraiment te musicien ayekola koyembaka na douche na kikoso na stade guitariste ayekola guitare pas pire vieux mot ya quartier mais alors que to fanda baboko a poto tozona ndenge nini bana baza koyekola koyemba bazoyekola instrument za bana kati ya classe bien structurée ba futi ba mbongo et tout. Espérons qu'un jour ça va se réaliser parce que bino balofombo bozana ndena zoyoka ozoloba oza vraiment la volonté ya kolakisa ba jeune bazoya lelo ndenge ya robeta guitare mais na ba moyen na yo moko okokite soki l'état soumis ezaka kobeta te prise de son voilà kozala installateur kozala programmeur kozwa musique ne tozo kona litoi otyango na ordinateur eza musala mobimba biso toyebi yango toza na maîtrise nango. Voilà. Mais toujours kende pe ba jezo kende. Mais bon, cette fois-ci au moins de na solo na maman ministre Yolande. Oui. Ya tamususu soki pena nzamba songi et on s'est réalisé. Espérons que c'est réalisé. Tozongi na empire bakuba. Ya lo fombo. Divisé par 2, succès fou hein. À l'époque. Succès au saranate. Pourtant na koti. Oui. Nzamba zo mona na ngana kima. Pour toujours beta ba concert batu bazate. Et président Papitex, Dieu merci, a benga yenga. Pour comprendre que moi nous a mona muke, neto beta batu bazate ba okima na ye. Oui. A changa mama na moral nanda kuna ye. Alobina nga musique ezaka kisite. Muta liboso yebisanga ke musique ezaka kisite da président Papitex. OK. Abi musique ezaka kisite, musique ezaka disque. Loko to na disque te o ezo régner. Moi pe batu na concert baya ezate. Alors, tant que vous divisez par des bimi, na komona ba plein. Na komona to komo beta na ba lundi. Le mot bina lundi bo beta, mardi bo beta, jeudi bo beta. On na kutaki ba beta ra vendredi, samedi, dimanche. C'est autant divisé par des bimi, to komo beta na ba lundi. Donc succès fou. Place na comprena que la musique est à disque. Musique que ça disque bon fait empire bakuba c'est va diviser par des et qui n'a pas chance c'est belé orchestre mais progresser ba voyage et bandi ba voyage ami qui ba voyage na kutaka bango ba voyage à fort empire qui nazo ba voyage à poto poto za soutien ouais à l'époque poto qui maka bango boya poto na album nini na ki poto na mama mapasa album mama mapasa ezaki album anani ya président Dilu babanda rosa album tour après bazaki tour par tour. Tour par tour. Ouais. On a écouté le président Calé, il a divisé par deux. Après, il y a la mamie, où il y a Ivetibi, où il y a le président Tex. Après, il y a la maman passe à président Dilou. Il y a président Dilou et il y a un contrat à Poto. Wanande, on a dit Bokenda pays nini. Bon, tu vas en Suisse, une année, mais tu vas au tambour le monde entier. Oui. Ermo aux États-Unis, Bobeti, Ermo au Canada, d'accord. Scandinavie, kuna, Portugal, Italie. Donc tout tambola trop. Pour ça, la production est belle. Et belle pénal. Vous faites une année na poto. Une année. Avec plusieurs productions. En Suisse. Ils étaient heureusement pour vous à l'époque, combattre ça. Arrêtez dans vos livres au vaguer, dans vos occupations, dans Binonde, Bolingi. Vous à Kinshasa, après une année, na bino à séjour na poto. Empire Bakuba, on dirait comment la moi Kokoso. Qu'est-ce qui s'est passé au fait?
Bon, en tout cas... Tito ya kokomana, parce que nangis qu'on a commis ça, on a l'isolo ya Delta Force. Bon. Et là, on dit que Delta Force est botama. Bomba mabé. Bomba mabé. Émission comme on au cœur de vérité. Au cœur de vérité. Il faut respecter le combo. Si. Naïbi que prochainement, ton Mbappé collègue na Adricha Tipoti. Pour y'a ou ta saranate. Y'a pena panzara teke. Et Adricha Tipoti pour jouer no yambe na kitio. Et ça ne non buta okufa. Ah, ils ont au cœur de vérité. Faut respecter le combo au cœur de vérité. Donc, biso tant que vous avez un poto, on va tous en akin. Tout cela qui album, gardez votre souffle. Gardez votre souffle et ça qui boulot bien. Mais dans le moment où on a l'animation qui ne change qui. Na qui ne connaît comment il m'a dirigé. Mandundu René, ba fi quadra babo kiango, ba général des fois babo kiango, mais pas na biso animateur a boy. Ote ngana sali anga ya bien redominer wana. Ni nanga salaki bidenda. Aboyi ko boka mandundu to bondeli. Aboyi ki bidenda to communiquer na kin bidende e choli. Choli pena na mai. Yango moni tanga e chola. Animateur ni nozolo bela tu fais allusion Juna Mumbafu. Yem da animateur. On a un peu micro, le torchon brûle, on va parler dans cette émission. En tout cas, on a au cœur de vérité. Moi, on a donc, parce que Juna Mumbafu, il a refusé. Il a crimo et Simba qui Simba. Quand commis, on a qui est mandundu. Bon, c'est tout et boka. Et boka mandundu. Qui ne comme il bon wale. Biso choli. Tanto choli et comme c'est difficile. Et na bossa na te je me suis dit moi moto ngenge. Aya bina na repa kola e. Akola Juna Mumbafu. Oui, devant tout le monde en répétition. Bile ko Juna Mumbafu. Azobane yo biso orchestre ma cria mabe yo. Ba tout ba bondeli ya Edi talaka ya Edi. Et puis allez comment bena que soni quoi. Bandule ba diminuer. Tobeta bandule mandundu salogo bano diminuer ba crime soupe ba wengere nie. Bon que c'était comme bois kango. Biso suko to comment obligé pour o tchasu qui te tende ni pour bidende simbité. To comment obligé suko to bois ba crier na libanda. Mais comment ils soni ba tu ba banoko to ba concert en pire so ba vivant un jour ba témoigner. To zulinga suko to bois ba crier wana. Allez, shit na biso yangwana. Nga sikoni kwa na bana tambola mingi na Pepe Kale. Je là s'il te plaît. Donc Olingo a insinué que shit na bino ko quitter un succès Empire Bakuba et ça qui à cause il y a bilé ko Juna Mumbafu parce que il n'était plus créatif na bakri nae. C'est ce que tu veux dire? Oui. Donc bon to yaki na ba John Scott Poani. Pona oboma Delta Force. Donc pona oboma fa ina biso la animation na ba danseuse. Faille na biso pena kuna ba danseuse comme ba petit mike ba bina danser biso sala le quoi ba mère ba kola ki mwanda ba koli et puis ba bina ba marque ba jerk ba marque mo classique bo neti neti ba opéra donc ils simba souté alors ba comment vous reprocher Pepe Kale ngata ba reprocher ngana zakawana ngana pesa ngo réponse na créé sur Delta na au salaire ba tu ba peksa ngana lo baka na créé l'auto créé na Marlène nanga to bibo to sa Delta pour ba olinga soutenir lo baka so lo bika nga problème non mais histoire échanger à tête que yo mto ba musicien Delta Force non ba musu ba lingi te na sa l'émission bo ba lo tala o ya linga ngai sikona ebite na ba no chat ko to zaki na Adrisha yo mutu au recruter ba musicien na Delta Force mais ba tu ba comment on kosati siko a recruter pe batu na e ba sangana ba komana ba YouTube awa mona ndenga na zolo ba boye ba bando koma déjà o ya linko chaki bonga itro mais ngam na zoki ba musicien Delta Force combo Delta Force e uta api combo Delta Force ngape kaka OK ba zo peksa ngai Marlène Delta Force ezaki neti un groupe à part Empire Bakuba et ça qui problème té en sachant que Empire Bakuba ils ont présidé par 3 présidents, Pepe Kale, Papi Tex et Dilou Mona. Mais Pepe Kale a un groupe qui est Pembeni Delta Force. Et créé un problème na baninga. Bon, problème est là qui déjà avant.
problème ezalaki déjà na groupe avant Oui. et nga na ye kopesaka solution pa vie na bareproche babana osala biso badanseuse mobulu animation mobulu napesi yango ya réponse na zwi na recruter bato sikoyo nde na recrutaki bato wana nga moko mpenza personnellement nakomai na bule ezala groupe mosusu mais ve kala boyaki po ngai après accident na nga ntan babetinga masasi ntango na bimi hôpital na ye kocomprendre ke empire bene soutenir nga te ezalaki apepeka mpo nga nayeba ye réalité bato ya libanda bayebi te me nga nayebi ke empire ezalaka ya pepekale te me ntan babetinga masasi namoni kaka soutien ya pepekale ye moko nga na bayaki pena. C'est la question que j'allais te poser aussi. Empire ezalaki ya président misato mais yo ozaki beaucoup plus collé car na pepe kale pona. Na komaki na pepe kale po nga na empire tant na koti moto ali boso to chérir nga a lengela nga ezalaki président Papitex. OK. Mais après accident na nga na yo mona ke pepe kale moto a soutenir nga fortement. Absolument. Yango na mona na komaki na ye automatique et puis yepe a comprendre que moi na oyo mayele eleki nazo facilité a cause de likamo baye abilof nana besoin nzi mo boye so ka lobika boye ngana ke na sali tano ya na eli réponse vient comprendre que mutu faza pembe na nga sikoyo yeyo et comment est bon. Alors, on a Delta Force, où il Pepe Kale, au recruter des musiciens. Oui. Au petit groupe, on a comme on a Delta Force, et ça qui est une équipe qui a sauvetage parce que Empire Bakou Bekene qui est vraiment à la dérive. Voilà. Yangwana mudatuna nga question na master Pepe Kale vie kokongoma. Liboso ya lupango Pepe Kale. Yiswa zo ya zo mona nguflu pour Empire ba yebite makambo na osala. OK. Tout répétaka, tout y on a pas vu caler, après ça sur transport, n'empire personne alors mutayebi. D'accord. Personne mutaka ko sabino na télé ate. Et là nga na pepe calé. Et puis Bruno Senté azaki clavériste, le quoi zarananga, mais le reste c'est empire bakuba mutayeba été. C'est quoi alubinanga le on a ozo CP la paix parce que déjà apparemment y on a Juna mumba fe bando simbaté depuis kala. Non. Wana tuza mapasa. D'accord. Ngane tutikala jamais ko beba. Beba nika mikolo hein. Lié to beba une temps to sali delta. OK. Mais n'empire bakuba jamais de la vie. Wazaki tozaki mapasa. D'accord. To tambola biso de to kenda ba kamebele biso nazaka bien sérieux wana. Na baby ka tant to na delta place na beba. Azaki li passe na o metant au créer delta force au bombele secret que wana ezalaki nga na opesa pepe kale réponse ya makambo ya zaki na et pepe kala boyi ezala groupe de photo ke na empire to geno rejoindre bango mais je me suis pepe kala vanda bi lof lelo bobenga juna ya pona to répéter kati na zo ba Streli ba Prince Bella José Likalako John Scott Sarah Badiama Bijou ya danseuse zaka pembe ozo ba danseuse ba skitoko ba ya kitoko donc na pesi pena ba mo zaka mukie pembe boye logi mukie boye Sarah Badiama wana donc na pesi pena réponse au Pepe Kale ba yebisake na bato absolument Pepe Kale binanga lelo bo signaler juna pe aya mondenge salama toke benga ya ye et tango ye nazo présenter au comme Streli au comme Prince Bella au comme José Likalako pour la première fois mon avant écoute bango na to répéter déjà ce qu'il fallait ko l'accès ne ba danse en ezali ba no l'accès oui histoire yangwana histoire vraie so mutu to ko siki ya ka avant bana ona lokuta bana on peut baza ba Streli Mikobi ba vivant ba Prince Bella ba José Likalako ba John Scott ba yebine ba mona ya et puis siko yeko sani Pepe Kale kaka na makambo wana Pepe Kale humilité akufi nangena koma sko place on so permettre nga beaucoup tu sur Delta Force et bimisi générique hein oui to tikala na kokota sur Delta Force na Pepe Kale biso to misela ki cocktail. Voilà, cocktail ni nazolo bela. Cocktail Delta Force pe to mona bona cocktail. Basala clip. Ah clip kaka. Otorona juna mbonda benga bango Delta Force. Wana clip. John Scott Abouaka, animateur wana Abouaka, voilà, animateur à Delta Force. Abouaka na cocktail. Cocktail ezaki album ya Pepe Kale. Privé, en privé.
Voilà, en privé, ça dit, nde bazara na kati ya empire bakuba munam na tourna et comme tour à Pepe Kale album. Wana qui tour à Pepe Kale te wana bena disque à Pepe Kale libanda ya empire. Ah. Et botar moi jalousie na baninga na e. Bon, bataki ba makam souci. Ba non comme déjà couteau tiré, ça il faut qu'on se dise. Ba makam souci makam na bango kati. Moi to kota on penezate. Cocktail et Bimi, un très bel album, Barumba Kitoko, générique Kitoko. Aussi si on consommer en côté tolette la muki boué Pepe Kala belate to ka sanga koto hôpital te Kinshasa ningana jour wana tongo Pepe Kala kufi yo zara wa peso nouvelle wana ningini na benga ka informer que Pepe Kala kufi adresse tipo jour en ça va nouvelle amour la makasifo la PC mbote place Xavier na adresse tipo jour en bienvenue à Paris. Na moment on a ngana osala ba montage ya cocktail ngana daki co-réalisateur. OK. Et Venabso Ibrahim Nosson Saka la paix à son âme, yim tataki monteur. Réalisateur daki Venzu Zingoy. Oui. Et ngana daki wana comme co-réalisateur. Nazarana chaque jour tout travailler comme monter album wana. C'est que jour en wana ya suka. Daki jour photo aussi sa montage. Nga na uti RTNC poto bana olala to sala butu titongo na uti RTNC na ye na bisi chauffeur ya ve kale na bi kolika na pa viete vers la masolo bele tikanga na pale na lala comme ça na yo PC compte rendu atinga na pale na la muki ba 11h na ye pas plus présent to kuta na ye samedi wa kufara to solo li oh samedi o Pepe Kala kufara yo ozaki na ye ava kufa déjà. Ok. To solo li penda alobi nanga l'offre ndé ngana CV le londe mukola suka to aussi sa montage. Azara ta na sid moto zongo na ke via zo bela et tout et tout. Wana via to bela makasi ya bela ki pena malaria to ke pa médecin na e papa docteur Ngimbi asali be examen akomela biso ba Kinimax eza ba flagon moko bleboy to ke to sombi vie pa meliango kirpe sili siko ba fièvre sili mais ngana santai kazo loba omoni mutuka beli makasi nga loba mo malembe voilà comprenez ko loba ne comment ebongo okay. Et puis azo ibisanga yi nazo ka ba sifflement na matoi mais en tout cas a perdre ki mémoire te ou bien ça la soki ne ba to bela na ya grave wana ezaki bongo te et to bano solo lobi ah masa nanga mo ka ke sa zo luka yo pour wana to ki samedi dimanche faut vite betana imana Siko vitana imana wana dimanche ngana ka vekli bien. Ve kale pe vekli bien. Siko masana wana ve kake sa na pese mbote na Bordeaux. Ve wana za derimen. Siko vyango ya kipa Pepe Kale lo fumba lo bara trop lobi soki derin a gagner. Ya opesa ngani po vita soka gagner biso ngana opese Mercedes nanga. OK. Tu Mercedes non jeu. C'est wana siko nga na piéton. Siko fi kala bi ah vu que l'état en moninga bi kaka utiawa abiso bi vite à gagner des rings a peso Mercedes lui pour le laka a peso Mercedes yusuko suki des rings a gagner vite au peso ni ngabi mais vinga na peso basse nanga na soma on a Finland na $1,500 na misu na bino tubo mona je kalabi bon luka est rapide na luki masane wana ndeta abanga ki pena kimi luka e bandal mo mazo mona te na zongi na MCV masano kimi veka ke samona nte veka la bon problème ya te wana soaka ngapi na bimi na ke pale wana to za ba 11h la tiki Pepe Kale na balcon na ye to solo li pe bien na komi na pale 19h atindeli nga chauffeur na ye ba rozwanga pona kende boulot nde na kende isko boulot bongo 21h chauffeur na zongi azwi bilo wa rolia Comment si na bana olambela biso biloko chaque butu wana. Oui. Et tant ayé na biloko rolia na sima Pepe Kale tika sa crise. D'accord. Si comme biso dans de outil kuna to yeti. Ngana ipsi ah otika nga na parler mba mon poto comme déjà ba 0h couvre-feu peso banda. Tika nga na parler lobiga na tongo na yo pe sa vie compte rendu. Quelques minutes après chauffeur na zongi lisusu. On a couti plein à parler. Plein va vivre à piquer crise baké na hôpital. Si qu'on a tali montre boy ah 0h passé donc couvre-feu bandi.
nabi jamais ngana kola la TV kala dans l'hôpital nabi chauffeur neto kende nabi toi na couvre feu ngabi to kende ngapi nana za lo fombodo ngapi c'était en quelle année? En 98. D'accord, wana afdele auto kota sika. Ouais. Ba couvre feu bandoza libéré. Couvre feu au sakana te na moment là. Oui oui. To démarrer to yé pendant 24 heures on a ba soda belé. So ba telemi ponga pendant ba fan nanga tout Marlène. Na ba fan nanga pendant ba soda ba leke belé. D'accord. Ba soda ta ba monaka lu fombo nini na bi pepe kala ko yi ba kena en hôpital ngana kola la te. Ba lexanga ti hôpital na komi na kuta ve kale na salle d'urgence. Ata okufa ba fini ka hydra. Akufa déjà na ndako toi ki okata. Médecin lobi ba yakine déjà za okufa. Abakine déjà za okufa. Koza liwa ngo pesa un peu mbilinga peut-être du temps okuta na médecin lobano koza liwa ngo memaki ezaki nini? Ezalaki ke vie ezaki cardiaque quoi. Na ba voie respiratoire na ye et comment il bouché. Comment il bouché yango na kozaka crise wana mbamo wakati mote. Et na taille na ye tanga kuyaka tant bazo bimisa ye. Na position mabe. Tant bazo bimisa ye na escalier na ye wana déjà babana ko bende ko benda. D'accord. Donc tant bazo benda ye donc ezaki passe pena eloko wana Congo ezalaka te bayeba moto akuyi position ni bosala. C'est ça. Ba pompier bazate. Position bocha mutu na premier secours. Oui, que mamouana et comme elle a entre parenthèses papa wemba jour à kata molimo son nom repose en paix na Côte d'Ivoire koko ya papa wemba kwea oleba tia na position à premier secours batikie mutu na se miso eta likolo makile comme ça la coagulation na mutu et puta faki ba tia na position ya pembeni bazu loboko ba tia biloko wala nyonso na vitesse ça papa ngai so na so que moi nanga mutu ayekolisanga ngo ana poto po bango pa na classe ba yekolisa bango ba biso siko na chiki na biso ezati c'est ça ba geste à oui ba cha en fait loboko erozande moti loboko ofoza la longer ofoza la boye ochem ngai c'est ma fille de 10 ans qui m'a appris ça ba tant que ça bango na classe ba geste à premier secours même ata papa ba to perdaye parce que ba musicien na e o tomba touraka tango kufaka ba yebaka ko pratiquer ba geste à premier secours te c'est vraiment triste pour notre pays mbala si ma soeur ba kotsango ta na ba école baza obligé de tout ça l'émission et sauvera ba so pena baza na motema ba yoki émission boy lobby baza obligé ba kotsa na ba maternelle ça sauve beaucoup de vies awa mwana azana 6 ans ayebi ba geste à premier secours na classe de na première primaire na c'est la priorité ta tuna oza ba na poto tuna ba on ba expliquer yo ça dit moi na âge à 6 ans déjà bazo apprendre ba geste à premier secours nengeza et puis ba nebele na poto ba sauver ba parents na bango o ba sa ba crise na bandako parce que ba na école ba accès geste à premier secours malheureusement beaucoup na biso to e ba te mutu sora ko e position ni no ko tche pour makila et c'est coagulé te to e ba raté to ebita une triste fin pour na Pépé Calais. Et tout le monde modèle au lela neti mwana mukie le fombo lela vraiment ça dire au lela neti mwana mukie na moment na ezaki moment au moment vraiment tout a basculé dans ta vie quoi mais oui pour un moment na siko naza enfant chéri et puis muto bozala ne du matin au soir bokabonaka soka bano lala soka bano lala ne nake soka za boye au kendeta siko akufi et puis ba projet to zaki na omoni cocktail wana cocktail ezaki lo moko provoqué par nga. OK. Ngam na sala cop ya Pépé Calais na producteur. Na kutisi bango bandimi. Et puis apesi nga charge album. Na sala album. Au moins to bana obeta ampi bako bato obeta fête ya mariage. C'est comme era ba fille d'honneur ba bina. Moi bena ba yeko peksa biso. Wa botika nanu po ba fille d'honneur ba bina. C'est ba fille d'honneur ba bina soit dans nzembo ya grand mopao. Ngai bana o déranger nga. Ouais. Na baka fona boma eloko et na boma yango na cocktail. Pona nini? Ba clip empire makamon vérité au cœur de vérité. Na lo baka. Au cœur de ba vérité. clip empire avant cocktail. Ezaki lo ba maboke. Ezaki lo ba théâtre de chez nous. Le roi playback. Mona mutaye na pesoli lala. La na poma pesio mo ba kei. Et le fongo basse.
siko moyen ekota batu na Corée exacte parce que makambo ebandaki déjà surtout Koffi Olomide makambo echangeaki déjà ayebso déjà na barythme baclip moko boye ngai napesi yango réponse na mutualité Saint-Paul. ok sikoyo nalakaka déjà président ke nga boye esala nga bien te tozobeta fotokata baye wana ngizile bayaya ngizile ebanga ina mwa bafi d'honneur babini biso tovandi pena taba aussi ça biso zongi lisusu mais tant tosali cocktail Corée tosali na mutualité Saint-Paul jumso na kina mariage mona kuti bafi d'honneur baobina wana pepe kalisa kufa na lela na niveau mo place na laki obi mission accomplie mission na nga siko fallait pepe kalaza vivant pour bakosaka bango trop na ba clip mabe bakimaka ba musicien bake trop tali ba diviser par deux ba clip nango ti oye na cocktail au moins il y a pas match pour na cocktail avant qu'on na clip ok n'est pas pepe kala otindo pananga so oye ngam na otalo latinde nini boye ça va pas boye ça va au continue na clip ba misupe basali mo kiteti ba ke dire pas fait kala lobby c'est le fombo mtao loba c'est le fombo qui décide qui a la dernière parole sikoyo kosala ke ba plein bimi esindi pepe kala kufa pepe kala kufi empire etikali ça il faut qu'on se le dise hein. Malgré tout empire ezalaki a 3 administrateurs mais apparemment papi texte na dilu mona bakokaki vraiment kozwa relève wana te ya ko même empire ti lelo empire yango lelo comment est-ce qu'empire ezala kaka d'abord wana fuka bango ba répondre nga naza monsieur na bango nakoki jamais ko répondre na place na bango nga nde na longwa olongwa empire nga 4 ans pepe kala kufi na santaki déjà ke osimba te po ya daki présent o yenda bana ko protéger nga siko imagine empire banda rep na 11h biso ya na présent ba 16h ouais toye et puis ba tout bazo ya vers yo neni po ya y repte ya igotikanga kena ok na dernière minute on bana o ya souté ya kena e nga siko tano ya ba tout bazo ya vers nga yampa lobinini yampa lo po no benge yampa pepe kala kufi olongwe na empire otikali na delta force na yo na tikala bina na delta te tanga na longwe na empire na kende komona général de fort ok na kipa na na bi yaya nga na uto longwa siko na empire na yena kota na nga big star amo via lobi gode yo ko kota big star to yende ko banda ba concert po ba disque ngo bato ba bina kana ba famille kuta ba nani ba filimba la yo mto beta obeta ngo yo ko banda no ba concert d'ailleurs samedi to beta na matadi to kende nga na psite nga na okende te fona zela 40 jours ya pepe calé sur leki bongo nde na bandi ba concert siko na tongo na ngota na kena nda una mona ba delta tu ba yi pananga ba yo sanga te biso to tikala kuna te yo mto zogi biso et to lingo to continuer na yo salango mouvement nga siko comme une équation samedi faut que matadi auto la ka des fois siko bango pe na omona bina ke nga na komi responsable bango za pa na yo ko ba zaki na ba groupe na bango na convaincre bango na ye na bango na santaki kilo mombo moyen na abandonner ngo ezate allez na lobi ça va na ndimi mais le quoi na zaki na lipasa kuna na ki ko zongela yi po ya tikalaka na ke na zongeli na ke na zongeli na ye devant ba delta nous on a présenté na bi banda lelo tala berer muso mokili kasavu buga na bi banda lelo yi présent nga vice président o mizo musina aussi tala berer kasavu buti erreur na sala yango ok to bandi pe kitoko succès to ke ba matadi ba mwanda to ke ba kabinda to zongi makambe baluki Juna botoli orchestre alingaki abotola abandi songi pa ba musicien azobenga moko na ndako na ye yaka omoni orchestre po simba ye fa longwa ngana zalanga mo siku muto azoloba ne bongo totala yo yakokuta biso omona pas vu veste zo veste n'as pas vu veste ake
A corrompre bango, solu na bango, jour coup d'état ne salami, a comprenate 5 ka balandi. Et belé no sobatikali. Na ba wa pesa ba veste. Et nga pena iba ite baba no betelanga skoli solo. Tala nega bana yebisa biso tala boy. Na yoka pasi ya osana te. Do eza scène moko, omoni marle muto bosolo ane olingaka ye abetu mundu kime bal ya iba ite ke bal ezate na kati. Siko kufite. Scène ngo yango ne salama. Dona ngana la mwagabu ibatu tout akena bango. Na orchestre nga na sala. Réaction ezaki nini? Réaction nanga. Oui, après koyoka vérité que non voilà Juna bileko Juna Mumbafu mutabetio diabole to bana lingala abetio diabo po abotolo orchestre Delta Force. Yoka ndenge bandaki ya to wana Matadi. Touti tourner. To komi na Matadi to zonga kin non na Mwanda. Na Mwanda producteur abina na betsa bino na stade ya Matadi. Bo senga nga combien? Ya ipsinga lof tobi mato sola. Tobi mi libandati. Oui. Tobi mi libanda nga na ipsi omoni vyo yimta ina biso na Mwanda. Lokali nga ya na biso na Matadi to za la souple. To kene pena ya minene te. Apesa biso $500 par concert. Yina libanda mouya lobi non lof fa pesa biso $1000. Ngabi tout à l'heure bola mo sali biso to biso sali groupe sika ya zaki ami a pepe kale a fouté biso ba makamutu to ye Mwanda to passer ba séjour bien to ke kabinda nga pona nga to senga 1000 te to senga 500 par concert. Donc yo pour toi c'était une façon ya ko garder relation na producteur wana bo travailler na ye na libanda bitete lo fa pesa biso ka 1000 to zongi na kati producteur avandi biso de Dieu me voit na loba nga na loba vérité. Tozongi na kati producteur a tuni biso bolobi nini ya lobi na ngai bon lof yebisai siko na moni benake poto yogane ya insister ye présente a insister ka da 1000 nga kande na zaka na bunzambe na nzamba a koteli nga lobi kolanda makamna yona te loba oyo lingaki ba moni MC producteur to solo lina présent au pesa biso $500 par concert. Moni ba place ba problème donc wana linga ka salir nga premier logo na bika ya ngwana so na beka 1000 muto anso linga yinanga ouais et to longo wana to ekin mutanga tindika comme na ye amisi production atindika siko poto kende ye abuyi ko kende na ye pa mo sa pepe kale na bi to voyager lelo car to lobaki yo ozobi soir na kivunda pa pepe kale ba mission pe ba ye tala ye azoya te na ipsi car wana bozonga boya ka lobi yango to ye wana ayepe kate ngai mosa pepe kale na masana ngamo Sylvain za abana o yede biso na car Sylvain momba bifutuka na pisembo toketi na ndaku na ye tokuti mwasi na ye mwasi na bio non ndenge boye azate abimaki ya mosa pepe kala bi bon ya ebite ke bo voyager lelo ba voyager lelo mosa na bitenga na ebi yango te mosa pepe kala bi bo tanga mpire ya laki soki dilu na papitex nanga nana oyeba ma orchestre po na yena wa collaborateur no ba travailler bango de mosa pepe kala pese kanda bi bon lo fumbo toke tout talobi nanga voyager na ba mission na ju ba mission tant to bando kendende na nzela elba no betela lisolo wana okomba choc na doa ba mise bando ba na kati ya bis bandi ko avouer ba ngaya mema nga na ndaku na ye apesa nga costume ngaya laksa nga caisse claire est-ce que le font pas dans la caisse claire donc ja sala nga ya ngwa ba mise ba no témoigner na bis na yoka kilo ti Matadi to komi na Matadi to beta donc na ba tutu ba bi bo beta na no boeti bato bazaki na ba concert na biso mususu pona wana demi to ezali sute muta obebisa te to beta bien moko na no mona te demi tongo liboso na ando sa demi tongo mona asaka yeti na wana to yaki wana muta to bebisa te wana Juna Mumbafu ndo zolo bando sa ba demi ton mais na ebiso na absence na ye na concert Matadi ba o bazala ba yebi
papa Ngana ko ça papa raté. musozo ba ke juna mbafando sa ba demi-temps o chake président orchestre ndenge nini. Qui pire ka na obi berera bo ya kasavu buti. Berera kasavu. OK, bobeti na matadi. O récupérer orchestre. Na récupérer quitté donc il a raté ko détruire nga quoi. Puis ezaki donc wazo détruire moto. Na ngana tikala ngamo ba mise tout ba kei. Tala ka ne belé a bongo au récit ka 5 les restes tout ba tikali. Ngaka mabe bato ba tikala yipamba. Batikala yipamba te pour ba bato tala na pe ki bo moto. Yem ta zo biso. Et puis na dirigeant pena bien avec Bonzambe. Tant besoin Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Tant toujours nous dit ça tu vends tout monde na TV, on a changé siège comme na ozone ou Royata Longwe. Ah ba courager bazar. Total communiquant na TV to kamo. Biso za na siège na kimpaka na bandal mutu to yebi. Et to kabona bongo. Moi place ma be bandi. Voilà. Ba mo lo fomba baby, lo fomba ko mutu mabe. Donc comment mutu mabe bongo. Mais apparemment sikoyo pour ma sozo betela biso eza ça date de très longtemps wana aneni. Wana toza na 2000 oui, bah non. Wana toza na ba 99 2000. Bah 99 2000. Ah. Juste après le PPK Calais, voilà Elandani. Mais apparemment le loyo na lo fombo le torchon brûle bozo elani. Pardon yona Juna bileko Juna Mombafu. Le torchon brûle bozo elanini. Bozo ela n'habite PPK Calais tika héritage mo quelque part. Toujours elle a rien. Et fait wana ele kaka na 99. Et tika la nene na moto. Omoni bozana camarade no bimisi arme beti. Ezuité. Ngape na mwe bina bominga ko na talbe na kufite ya ke inga na ke yesu kumta tika na kilo na tilelo akora ko digérer ngote ya ngwana moninga na kamwe akufela kindeko na ke ko lalise na matanga titongo oui ok ne matanga na ke ko lalisa ye na matanga titongo na zongi na ndaku 2 jours après na moni une émission azo ibisa batu ke lo fomba ta kamta lokuta oh oui nazaki troublé ngabi mais eloko nino esila te troublé Marlène na laliso na matanga 3 jours après na moni na TV le fumbo donc to vandele on a batwa pour donc guerre na bino zongi les sources mais normalement na kotika mama ngwana alinga détruire pour la dernière pour wana liboso bomainga erata siko ya comprendre que le fumbo ngwa ne kaka siko funa bomai ko bomanga za nini ngalelo na kin presse en ligne net bayaka pana ngana ndaku 3 ou 2 par jour pour ba comprendre que le fumba lo ba vérité oui siko ya salitide na e fona boma ilo kwango na boma onde ni fona sala émission na la sabato que ce type c'est un menteur moni elo ka sala ya mwana tant total to analyse ngo ba te bele ba ye conseiller msusu ko répondre te ba tu ba lo jamais wana siko zo bomo pena nga bomo siko po bomo ka liboso irate siko aye pena bomo ou bien abi mission menteur donc ba te be mission ba bano ya souté yo répondaki na nini tango accusaki yo kozara mutalokuta yo répondaki Juna Mombafu na nini na répondre que na mutalokuta te tango lobi ke ngate na sala divisé par des anzemo na bangwa kala ngana kuta yango faux ngam na sali divisé par des na pepe kala est devant tout le monde en pire bakuba abina sali nzemo ngana petio Alex Abinango et na émission na lobi ke mutu soko ngomi mona arranger yonde mutu ya opesa bato ba partition yango na sala na divisé par des na misuna na créer intro na ina l'accent vieux de Russe ou ancien empire so nzemo na bino kala komanga na nouveau na keno l'accent et puis na l'accent ndenga ko betango Pedodode, ngam na sala yango. Bango ba olinga tena lo baranga. Do to sala ngona adrisha tipo. Na Marlène to sala yango ali. Po bango ba olinga bongo. Balingi to lo banga, balingi to obeta tolo. Balingi te na beta tolo ne logo na sali. Tala méchanceté boy. Azana batu na ye ba po ya sala kande ni. Alinga angate. Siko koma osala tu bazale belé. Mais son retour Juna Mombafu pas le que yondo linga kete hypocrite siko totala yango siko ngana saleni na yo la lisona matanga siko pour ani faut ça la émission ngana mutalokuta
Mutu botagine na matanga na yo, butu mobimba titongo. Quartier Mumbape sengi na beta na beti. Orchestre ne pe bando beta lokwa baye ba na ba makambo te na yo ki zo beta ndenge beta kate. Na mati lisusu. Na yebisi bayi senaye bo ba beta nzembo boite. Talanga ne na obetela. On a laxika na podium wana. Na tchesu mama na ambiance na matanga. Nini siko fona sala. Mais 2-3 jours après na vai na TV boy. Bato bayi singa me makamni zo leka kuna. Na nini nata l'émission bo na regretta. Do émission mobimba kaka bimisanga menteur. Natali pe na commentaire kuna oh bato bina ba komolo bako. Lo fumba na lokuta boy. Na makambo solo. Divisé par des ngam na salango. Margi ba olinga te na lobanga ina oloba. O salango na ndeni, o beta guitare to mto o composa ba texte. Ngam na composa ba partition musique eza kuna kati. D'accord. Donc na composer ndenga accompagnement ko beta. OK. Pe de mbode na laxi Velvis. Na laxi pe Vedoris. D'ailleurs préveza Vedoris na laxi ki mutaliboso. Mais mutabeta na disque papillon. Pour papillon ngam na yaki na ina laxi yango nanda ku na biso. Soliste papillon. Akenda wapi? Ebe na ebite bango tu basala bango tu bazana équipe wana ko détruire le fombo. Alors le fombo basse, le fombo kamuna basse. Nous allons changer de chapitre. Tosoli Petro Masolo à Empire Bakuba et c'est que s'en est suivi juste après la mort de Pépé Calais. Nangi to changer un peu de chapitre dans la question mon azotu na le fombo basse, qu'est-ce que tu es devenu? Okoma nani, okoma osala nini? Bah moi mon a trop na ba studio, okoma mingi basé sur kosala ki ingénieur de son. L'album mingi to binara ba yeba temta bongisa ngo za le fombo parce que koma ni na kati ya studio azara ingénieur de son, orchestre et kufa ba musicien ba kimayo okoka comme ma charge wana ki leader te yo ranse ko ma charge ki leader ezara facile au moni ko okoka kozala leader te o be ma charge orchestre wana et pesa yo tellement makasi que au bois qui ça na o mandoule au bois qui ça na o d'être force le comment na o ingénieur de son na kata studio ngana zala ingénieur de son avant na Côte Empire pour battre ba ngate mais na zala déjà na zala ina José Nzita zo bisanga ki premier disque nanga na sala on pa na bino yo ingénieur pour yana ngata ina studio tout ce ngombe ba kota studio pa na biso nga ingénieur Papa, bochaki tembe ya be makamba nga ingénieur. Dona sala musala oyo bomwana avant na ya empire. Si qu'on empire, batunde ba ko découvrir nga comme bassiste. Mais à part empire nazala ka pena ingénieur de son. Musala nga pena oyele saranga ezaka yangwana. Yango bo orchestre pour charger. Te orchestre nanga sikoyo est traîné pour na nini. Pourtant na seul orchestre mutu moko chaque jour que na banda ka batu mutu wana za kandoki mutu wana bo edete aza mutu mabe omoni campagne ya sailanga batu bazo kimanga na cheboye le rôle mon masali pendant au moins 20 ans ngara bana oyebate ngasko na bundaka pour que c'est beau isimba ozo soutien te pour tout ba okimayo akena ndako na ndako partout alors tant na eko yebango na retard bato ba conseiller pe ba ekolanda te ko répondre te OK taki erreur et je mususu akena ndako mon Autriche pour les lobines au cœur de vérité au cœur de vérité papa plateau za ya yo ça akena ndako mon Autriche ba bengisi afandi ba chema desu ezaka elengi makasi biloba lobe bandi le fumba za mabe le fumba za ndoki mukolo ndako wana pa yazo lela vient na biso quartier kama mvoma na pese mbote oyo bakolisi biso nga banana ki mwana muke na orchestre tout na obeta na zaka leader partout na betaki na zaka parmi bato oyo bazo kumbela groupe wana habité wana liki na nga quartier ba concert ba obeta bilamba balata ngam na zoyela ba puye makama bilamba banda bo mwana kama mvoma tous les bas concerts ngam na memela mo bilamba mwana ona aza mwana oyo donc aza modèle aibu vanda na batu et soit yemu talibosa ibisanga abina sepelité ngana oh donc makam na yo kaka na et puis je me souviens moni bena vie quoi Draco Raman na TV azo témoigner bena ndenge ya yebisa ye ki ngana kandoki
donc il y a le bara so bato balinganga bazali Koffi Olomide Koffi Olomide aleka na émission mo aleka na émission ndenge azo yebisa ye tuna mumba fo yebisa ye ke fombo basa za randoki siko pa bato awanganaka pa bato awanganaka heureusement vie na ngona kama mva malobaka et puis Koffi Quadracoraman aloba yango et puis allez siko ngana bani ko se défendre na ba TV bato donc des milliers de bato bakomo ya solo biso peto ndimaka nga pa lobaka na nga même si on telle na ba YouTube bato bina bakoma ngo nga pe alobaka na nga mais na biso ba ayo loba no te nga loba na yo bien et belé ya bato ba témoigner non c'est méchant so linga mutu toko détruire na niveau yango moni okese na nga itrena boye siko jumso na leki na émission a doyoué na bani ko expliquer que naza na rien nga lo fombo malgré talent nanga malgré ni nanga boye na zu pena te na musique producteur mon na Belgique na PC Mote DG Marcel Nzundu est touché abenga lo bibanda lelo ngam na produire yo et yim ta kotsanga na Sabam lelo naza sociétaire ya Sabam naza actionnaire na Sabam et a financé ngai na sali Nzemoma Vero pour la première fois na vie nanga so dans la producteur les ayelengi Nzemona beti 120 000 vies ngana sala na eloko bongo te et sikoyo olele ngo pe mbongo na so biso makambo nanga changeable ba carte so yaka ba droit d'auteur et tout donc na koma na Sabam le na olobano d'accord et na minute to sali Ladi Mvula o ezo bima bon le gars peut ba raison na bango tout ba si ba comprendre na bima le 1er décembre ezaki na zo banga po aza na raison mo makasi ya sala aza ye mo te fo ba comme belé bato ba oyina lo fombo ko kontrenga na ba kambunyoso mais yango moni bato ba bina ko yoka lisu bato ba pexaka yo te bato na ne ba lingi yo te po mutu tanga zo kosa bato lukuta na te va zo banga même nzambe te yo so ko croiser maboko bato ba yebi yo te ba kondimela ye absolument yango no moni na kombena somme da tout ni question et sauter les méchants au cœur des vérités fona la vérité et puis nyo sauter la vérité na nyo seza oloba pété nyo sopeza oloba té vérité seza oloba na télé té sinon te moto opela ba bombe robeta mato kota bombe dara bombe sokeza bien simba bato ba oda mais sokeza bomba lukuta au moins de cheka bato poussière Kouma, c'est le nécessaire. Un grand merci à notre chargé des relations publiques à travers la téléconférence. Un petit naot. Kouma, c'est le nécessaire. Boni ba sa restaurant biso na biso. OK. Ah, ça kinga. Parler. Abi opena vienne à parler. Aza un plaisir à tourner à moni. Tala ba témoignage me souffo tout na bato. Le fumba kola ndeni na quartier. Yo zo pande sango libanda. Le fumba yo tozo kende quartier. Na nga vraiment na comme en étape oyo po. D'abord, na remercier yo. Nga maloba roloba ezozanganga. Boye poto na fali pupa, to sola yango, pourquoi boye na fali boye rosala nini. Mais eloko ngai ebetisi nga motema, nga na collègue na nga migenyema. Juste avant oya tango déjà bingso ke bozana nzela bozo ya na adrisha tipo. Na ebiso nga na migeto banondi mateke boya. Ezo lekela biso. Parce que na olobango eza caméra vie. Lelo e koma musicien oyo fali aromema na poto bakoma ko ponyela bango ba plateau ba roleka. Parce que fali moto aye nae. Pourtant fali aza artiste congolais pour na biso nyonso. Ba musicien pe o azoya na bango na otanga ba kombo. Ozui lo ba musicien o ayaka na bango liboso na otanga ba musicien est victime te bana batu bango te. Na otanga ba musicien o baza en dehors est victime au fali aza ko salisa azo mema na poto et nous on applaudit. Nga vraiment on oka ki lo fombo fali a même tena yoka ki tena mona ki na vidéo na report njini. Na moni shula azo filmer a filmer Adrisha. Nga ko na beka Adrisha a royana Félix Oise quoi. Pour le 14 décembre na Adidas Arena. Mais le fombo j'aurais jamais imaginé qu'il fallait que au mémo na poto. Obeta groupe mona falite bo beta nzango na falite wana tolo bango sima mais fali pupa adzorande akanisa rapeyo na mamunyo sa malamu sa pour na musique mboka na biso tant na monyo na aéroport vie je te jure j'avais des larmes aux yeux
naloba pena nzamba pambola fali. Là je le dis avec mon cœur. Naloba ki nzamba pambola fali. Mais lelo au moins na ba musicien au fali azaro memana poto dernièrement avec na ba Bendo Son, ba Montana Kamenga avec qui encore commencé. Sampaio apparemment c'est comme si voilà bazwa ki directif ya fali poupate fali poupa batukuta ki pa marambo wana te ba bureau ya fali kaka na cadre diabo ba bengi bango ndenini bo leke mission oyo wana te o wana bo lekate c'est-à-dire basali bango liste de mission ba lekate nga franchement ezoka musanga Godel Ofombo adresha tipo bolakisi ke boza mikolo boza mature et boyebi nini bozo sala mutaro benda bino na singa neti tabate. C'est vrai que fali mutaye na bino poto et puis nepsa même adresha tipo en tout cas vieux faut bo sengela fali merci pa nzambe chaque boutou ava bolala parce que acto asali ba musicien basé belete boke ko sala yango. Mais beaucoup koko ma esclave ya mutu te que bureau ya fali o kutu fali kuta ebi même pas makambo bureau ya fali baba no sala bino liste ya ba chaîne o boko lekate notamment pas maleka sanga bo lekate pas mi gagner ma bo lekate nga franchement na monyo na plateau boy naza vraiment très honoré na oyamba pe adresha tipo naza honoré makasi d'abord na maturité bolakisi en tout cas nasi ozo comprendre nga deux fois na oza ngatama loba. Na comprendre nga na loba boye nga na limité que omoni ba sangwe panzana faut vérifier pour biso peto ya wa toza en contact na bureau et makamutu to ça la bureau yebi jamais tozu interdiction mo ya émission nga inde muna loba ki soki journaliste alinga falite oza ya otuka kaka moto ko yamba nonga te. Donc, na limite que eza bureau. Au moins, batu misu bazo salir batu pour rien. Nga toye awa to so solo to en parfaite communion na bureau. Na directeur to solo na. Baza na makambo na te ba yebi ke to za batu. Na koleka na TV na yebi koloba na mukolo. Jamais en tout cas biso zu yango te. Nga na yebi ta adresse so atu directive a bongo to zu yango te. Biso ne tamba mikolo to yebi ne leka na kin. Yebi Marlène nga na za naza muto asikate na presse. Oui. Nga j'ai fait directeur à production na RTG. Si. Donc nga na travaillé na Christian Bosembe na RTG. Donc na yebi ba tendance na ezaka na nini. Mais tant mukolo eta artiste na yebi ke sona na plateau na yo na yebi nini na koloba na réponse nini na opesa. Absolument. Bon, mutu na mutu na tempérament na ye. Mais ndenge nazo rassurer OK, bureau n'a rien à voir na makambwana. Okay. Et puis Moko King n'a rien à voir dans Makambwana pour la limiter. Ils ont Makambeleka les à côté pour nous détruire pour nous oublier Moko na biso. Non, fallait que ta rose à la quantité parce que non oyebo na minute eza lokumu ya fali. Mais oui. Oye repé ça fali honneur. Toye repé ça pour toye pe na ko neza boy vendredi et vous en a kilo Moko na biso na. Donc quoi que si on a sujet à fali poupa. Guino Scroll International avec ta permission so ko chez la biso photo eza ko annoncer concert il a fallu poupa tourner naé ah comment c'est nécessaire et ça la biso bien mingi l'occasion faisait le larron de balobara pour honorer Godel Ofombo nenge pe le loi dimi ko honorer biso nazo chela ye artiste naé o le loi memie na poto mais question batu bazar omi tuna fali a memie on a poto pourquoi obeta na fali orchestre moroté ezara mawa na ye motema malamu na ye motema munene na ye aokeli o mawa vient na ngalo fuma o rappeur okende poto te tika na ede na meme na poto ou bien bosine contrat moko yo na fali okoti F victime to koya na ona poto na canal ya fali eza dû à quoi? Nzambe premièrement Nzambe. Oui. Nzambe atali pour ces derniers temps Nzambe benazo travailler na fali na niveau mona monate. Donc, à en parfaite communion na nkolo. Nzambe atali que le fumbo oyo faut rejoindre Europe pour le moment. Ezangonga na ye. Atali na ko utiliser apuni fali. Entre guillemets, ça fait combien de temps oya potote? Nga 23 ans. 23 ans. Lelo grâce à Fali, tu te retrouves en Europe. Batusko bazo bossa na 23 ans wana, il y a 4 ans nazaki na Japon à Tokyo. D'accord.
Le bateau quand ça soit na 23 ans pour na Paris. Mais Europe. avion té. Oui. Avion na zaki na avion. Na katate. Il y a 4 ans na uti Tokyo. Au bateau tout baluka na mai na miso. Ba na Japon. Na visa wana et puis na uti kuna. Donc nzambe azo utiliser Fally. Fally azo tala biso ba talent toza nango naza mutu te ba négliger ngai. Ça c'est vrai. Ko négliger ngai za yanko. Ça c'est vrai. Eza yanko siko nzambe abifona longola eloko. Moment le fombo ekoki. Na utiliser nani na relation ne mikolo bien Fally popa. Et Fally a raisonnabilité. Yo mutu osenga ki Fally a memo poto ou bien c'est Fally qui est venu vers toi pour le bano vie pe sa passeport non seulement comme na memo na poto. Te nga na sengaki. OK. Nga na sengaki. Na sengaki puis comme na moment nanga na ko vanda te na vanda et puis nga na sali 2 ans na luka visa ya France. Oui. 2 ans. Et na ba forme nyonso. Au carte bancaire naza nango. Au moins si na poto naza na Madame a déjà côté na poto. Je rappelle que yo pena no ça dit aux hôtel te quoi. On a pas na parler là yo pena. Madame a déjà awa. Naza chengo mona bag te bazo mona bag. Madame a. Alors mariage bosaka na kini na madame azarana biso na Paris awa. Madame azalaka wa ye to sali ba mariage après zongi. OK, mais na visa mo ka bana robo ya. Na sali 2 ans na maison Schengen na zora visa te. Oui. Sikoyo Fally nzamba zo salela ye ailo fombo Dinoshko Fally s'il te plaît sikoyo lo fombo nkoba akangine maboko oui etalinga te osenga ki amema opoto pourtant okaki amema ba bendo son na ba avant on avait biso bien 2 ans na luka visa ngai OK 2 ans na luka visa et moment ekoki Fally lobité nga pe pa Fally nazana Gino Liaki adewana azaki mission uteki pananga Delta. D'accord. Gino Liaki auta Delta. Pananga musana no doit pas Fally ayekola pananga. OK. Batu bazolinga tena lo bangai. Ayekola pananga na Marlène. Yona Fally beaucoup mais ko se côtoyer ndenge nini boko mosola tie koma bosola déjà depuis kala. Bon nga lukuta mabete nga nazaki fanatique na bango tabaki na orchestre mo tala lanta. Nazaki ingénieur na Meko et bango basalaka album wana Meko. Bazaka na basereli chaque fois bazo sa ba playback na bango na TV babana ko ipatenga na Corée na bango. Wana déjà na fan na ye. Ouais. Malgré nazaki na ngalo fumbo déjà. Mais nazaki fan na ye. Mais ko vanda na ye ko solo na ye ezala na ngote. Ende zaka par respect so beaucoup na mon couloir mbote. To cohabiter penate. Première photo cohabiter na ye zaki na nzembo chobo. Mama chala mona benga. Chobo baemba fallait na mege 30 voilà. Mama chala mona bili papa na lingi basse no ezala. Ponga bana pe mutu na yo ososi ta osoanya na téléphone. Na oluka numéro ne mabi wana pena ya kati. To benga prémission. Wana ya kati penda. Si. Donc nga banda pepe kala kufa ti lelo ba benga nga na betela bato. Yango zo mona ba likunia monsieur eza na kati. Mutu musu banda pepe kala kufa na ba benga ite na mutu. Yako tshela so service. Yo solo zo chrétien ka déjà sous chrétien za ko tcha mutu na place na ye. Au moins dans yo lingo ya ko laksa bato ngande mutu na sali boye. Mais Juna za déjà moi na poto depuis kala côté na zolia on avance, il est déjà jika depuis kala moi na poto ma solo e fanda. Kasi yamba lobara ko kende liboso za ko komate. Ponga za na kin mais na ya rapé poto na zongaka. Siko 23 ans sali na Paris. Mais ba place nous sommes en avion et puis on peut kala kufa premier mission empire ba kuba mata avion aya poto na Paris za godé le fombo eza histoire vraie so muta boyango asa sorcière ba vanda na palais ba vandi bina ba moni bina le fombo na Paris na 2001 bango ba na kin na ba mazopo gaya batamlo na ba coin mir Fala maybe on a poto bon Fally siko nzamba utiliser et puis au foot moyennant quelque chose Fally exagérer obi ka futelinga na go pass on a bien avion Fally comme ta futi na zo luka national luka go pass pona ke na aéroport ba ibsinga kende na aéroport na go pass no ezali OK non ye pena zo travailler na nzambe est-ce que obi combien de bateaux na minute ba sepeli nde bamoninga na Paris bato nyonso basepeli bato basepeli ya kosakana te sikoyo ozwa bato wana tu baza ba ama nzambe sikoyo nzambe alobi mutu oyo esengo eza na se na likolo feti na minute oyo na lola feti po Fally amemi lofombo
siko jomo azo bananga yo pena mukolo ba mema biso ba mission ba mema biso kana poto so moni visa ya tamulai plus d'une année to banozana bino na biso atemoni na kini lendi avant madame azara déjà so moni na kini lendi keba mercredi na kozala tala makambo ndengwana omi vantar te ezaka ba vérité si omoni ba msu bakanisaki soko akomia wa point batutu etikali botikali ogerien ebike majuna mbafu même nga awa kota bana gagner oka na kipoto anobe oza blédard ya tikala te atikala na ebite so gagner nga nani kasi na kipoto yaza déjà na mukanda za déjà nga na kino omoni mabundi na ye na onte nga na ye fionton te o mabundi kota na uti kini mnazaka boye naza na studio oye kosala nini na ye naza invité ya Fali bato ya on a profité boya vendredi na Lille boyo kane base olela Adrish aza invité ya Fali Shula aza invité ya Fali d'accord tu es tourisme te donc bino nyonso borobeta na concert na Lille vendredi babase robeta na Lille oza basa lo fombo bato pena ba ya na Lille ba oyoka eza matata tu vas bien invité na ye et ngana ko beta société Marlène avant makambo tout na kenda pe nkamba d'accord omoni na Congo na toza na terre sainte za ko na kati o nzamba cha eza nulle part au monde eza kana nkamba terre sainte eza na mai mo pe nulle part au monde mai nkamba eza la kuna et na kenda pa passer mo na kin pasteur wana ipsinga fokende nkamba e na kendaki na hésitaki te na yoka ki mongongo peut-être ki mongongo nzambe na kena nkamba na kuta ina papa ayibsinga wa yibsenga et puis alobi nanga ozonga kisasa te soko koti kilongo te donc kilongo ezali pa ikor ya Simo Kimbangu nzambe ezalaka kuna nde kotoko ne osenga Fali amema ona poto te na kendele pe mamba Fali te nga na kendele kaka ke na libota na biso bibembe bele batuzu kufa fort na kendele na rapona bongo nga makambo na nga to travailler ngo na femme na ngai akotsa ba mikanda bonne difforme na zoka na nga réponse te na nde ba panza nga sango na nde ba kanga na bimbanzi partout et passer na tanga mona wa bino faut za libérer yo faut kene nkamba panzamba zalaka eta na komi kuna imaginez que mutatini nga lobiso ke kuna senga okota kilongo na kilongo kuna keno lela pena okozwa réponse na komi kuna devant papa atuninga oyeli nino lingi ninga bina ye kaka tozo kufa trop et puis nga na rien mais papa comprendre que na yeli kilongo tana zo telema ipsinga yi yo kozonga kisasa te sokoti kilongo te nanga mona sutuki na comprendre que naza devant Nzambe et tala na uti nkamba na zongi sasa lokola na décidaki na komi kimbangiste na décidaki on ya phase te na décidaki on po Nzambe yemo na kutai na ye apesinga force wana tana zongi sasa na sali malongi tana sisi malongi na kuli na longwe landi na komi ondimi miracle mbala moko na vandika babe yanga na bureau ya Fali babivi oza chaud aéroport sikoyo nga na ye poto bongo na vai na nga na ndako na o travailler na bato na yebite ke lobby na o ya na poto oui ba démarche salama na ngombe na yeba ite ke oza lobby wana na vandi pena bona vi oza chaud aéroport place kana za ki wana bengi ba petit to ba o travailler na ba ona yebisi bango en tout cas bolimbisanga boulot vide donc azelo visa asomelo billet payé moko tout na go pass na yebisi yo tout région d'aéroport mbangu na bisi en tout cas tout panzana wa po boya rating avion tout ça d'abord ya poto ça fait 23 ans 23 ans à Paris à part 23 ans femme nanga zalaka tout ça oui madame no zalaka et simba raté so bana ba vandela ki yango et madame na yo penda to za marié femme na o légitime azalaka adam moi ça CDI elle a un contrat de CDI azalaka wa mettre du visa ba biso ba koma ba bikomela na mission oyelo fombango akwa ya poto te o na kende au Japon awande bizaki bloqué koya poto esenga likama mbongo te eza likamuka batongo consul wana motema ne sepela peso visa ba biso ba koma makambo eza ki motema mabe a sepeli te le fomboye
ya lingaka yo kaka lo fumbo akendaki Japon ma kota ka Paris te wa zwaki visa États-Unis nazana ba visa États-Unis na nzoto mais femme nanga zala kawa awe daki bloqué mais tana uti nkamba miracle na epso na futi lo côté moni miracle en kamba premier miracle à Ticotac bat baluka miracle bozaki pe na concert à Marseille le même jour il y a le même jour ouais au moni musique Fally aza artiste bien organisé très bien organisé na côtoyer moi muke na moni déjà matériel na kisasa bon que c'est msuba na matériel pola malgré combo makasi il y a un matériel mo pas neuf et puis il y a qualité bien bureau na ende na collaborer na bango na net tozoki na kin salaboui yakaboui bien organisé to komi le même jour musique ba sala ngo ya ntanga te bozwa répertoire bo beta yango bo travail yango to travailler do beto wa kuna ba osepela to za te ko beta ki budi te yeza travail yango zumuna récite zo zala kaka bo beta yo tango beta guitare ezana nzembo Fally to ba ko interpréter nzembo empire bakuba to ndene kasi ngana na empire bakuba mais na yepena les grands Songoku plus petit que Satan yepe azalaki na viena biso bo ba surprise beleza makama loba te batu ba ya kuna ba ya okuta ndeni to panzango d'accord bino boke na Rotterdam te bo sukara boza ba invité ka pour na concert à Lille biso normalement to za ba invité na Lille OK na Lille le reste ezanzamba loba ke yakana na moto azana mwasina ye absolument azana mwasina ye nanda kuna ye Guinochko merci pour l'affiche Zong Sabisona au cœur de vérité Ozana poto après concert à Fally borobeta na Lille tout fait tout flan bat bazo zela oui bat bazo zela bino pena na concert wana biso tambola tozo yokati atisha tipo niveau zo zela babi bela mbanga chaka fo mbanga na pesa di fo et confirmé na podium bakoyoka biso ezaki ba campagne ba basaila biso batwana bazaka munoko baya bayoka bulo shula yazo zela mape makasi lo fumbu bat bolinga bayoka basu wana lisusu na matoi mais oye poto o remarqué que ba concert ezongi ba combattant ba tiena c'est vrai que merci oui merci pena merci na ba combattant po eza musala monene ba bloquer biso wana et pas Zaki biso to vivra pe na poto monde na yeboui na uti palais na vandi boye na moni pe ba plein comme ya vanda boye basket à mystique ye ka nengo yeboui déjà so ba no ka boye na vandi boye ba basket comme kota na palais wana na wa côté wa basket wana les Thaïlandais Pati Masako donc ayebi na palais Masakidi Pati Masakidi les Thaïlandais les plus suspects aina car mona no na mona on ko gâteau ngana ki na palais na otala ce qu'on a c'est na moni carré telemi adrisha bien mutu na ngayo na kitiboy Pati Masakidi les Thaïlandais na mona boy mama na basket ba play au kota ce qu'on va plan on a nyonso et kendeka kin c'est peut miso ba tuna kin oui, et ça l'a bien leader à mouvement, à rapper poto, et comme à peine à moi respect mon akid, ma Lucien, bazo banga yo. Quand tu orchestre, na moni nzela poto nenge funga melio boe pena ma orchestre na ope tour et funga mi a forme nini, oyo na ko ya lendi na zongi jeudi. Absolu, wala bazuba problème hein. On comprend. Si vous ba basket andeng wana Pati Masakidi a pesinga, so mutu na kina moni yango e sepelisi na lola pe ba sepeli. Ba concert zongi na poto. Ni so ani zongi la. Ozo pe producteur ou sangisi Delta. Déjà na producteur. Oui. Ngana na producteur qualifié pena. Oyo ka pena maison monene AP production, il y a DJ Marcel Zungu. Ah le fomo bas na amigo solo no metan. J'ai beaucoup à parler avec toi. Dans les Obomabiso, peut-être dans Rosoyo, après concert à Lille, dans après concert à Lille, dans Rosoyo, le na bo penana kotiso penana mozindo pour ma morsoles ebele. Yo travaille na artiste et musicien ebele. Ça dit faut être dans le solo artiste et musicien comme artiste en balinga. Et voilà ce que tu solango na compte na ngamo. Semaine prochaine. Maman sono ze belé yo za bibliothèque o motema na lo bomba oza sanduko bomba mambo belé ya ba musicien moi na Simaro le système le na bombenga l'équipe ya Verkis kia mangana
Donc makambo eza ebele. Voilà. Donc ozana nu awa. Mais côté on a qu'on s'inquiéter souté. Même dans la kin. Même dans la kin, si on a besoin de mission, il y a tout ça jeudi. On n'a pas avion à mardi. Ah, et comme des boys. Et comme bongo. Eh. Et comme bongo. Vieux aussi si on va aller pardon. Et comme des boys. Kamba de. C'est quoi Kamba? Au moni papa diange na lobango bana na ebase belé bana kimbango base belé ba libanda sikoyo bana ba moko na bango ye na ye fali po papa mwana kimbango po makamba zo sala oyo foza kana bonzambe mutu batu ba vandeli ba kangi ba gucci ba tongi na po akufa alias soit amela ta maité batu ba kimaye bani bakangi ba goods vielo no be polémique te to ça no bisa polémique prochainement OK na ba polémique po masolo beteze belé na okota ba ba kofi awa ba fere awa ba na lingi na lelo rota ba komba ba tout vie na boy prochainement pena na oyambo ça na okota ba kofi ba fere petit na héritier Watanabe na okota ba Fabrigas na okota ba Wazekwa héritier c'est l'artiste alobi maintenant na disque ya godé le fombo to tikala kana yo libanga pezaka bien makasi tande na oboka Pati Masakidi les Thaïlandais les plus suspects libanga za gelengi siko nga na betela batu mibalinga oboka ngate linga pe ba boka ko don héritier wa ta boka ça bien oyibike mwana nga moko boye na nzemo na ba boaki mwana na nga muke akuma pena wa osenga ngai papa azaka na besoin nze mwana ebeta donc place na yo comprendre grandeur ya libanga mwana muke siku na fandi pena bona yo héritier azoba ya godé le fombo to tikala kana yo mais libanga to robeta no masolo musique à 5e génération na ebite so za musique à 4e génération tout oso masolo so no zebele ngane na za génération te loba na on fait beaucoup de génération en génération ngabana na bimana no pa ba papa mena mwana muke absolument et ti lelo na za lo room matumo na zo la room donc abeta na vite za mwana muke masolo so no zebele vraiment prochainement kozo ngana mkin siko tenabi kozo muta okomi KV4 en tout cas obangela ngate côté en tout cas prochaine en tout cas semaine prochaine atiki OK non robeta concert no nenezo na Lille voilà semaine prochaine to rozoli sous na plateau poto beta siko ça dit poto sola siko masola ba artiste na biso musicien nyonso oyo travailler pena bango nyonso parce que c'est vrai que ozaki moi na empire mais en tant qu'ingénieur de son au travail na artiste musicien ebele bo sala appelle Léopard bino mo boboma Léopard boela mbongo Léopard e kabona to beta masola Léopard nazawala to be yona adisa faut bolia mbongo Léopard Robert Amasoa le pas en tout cas pour aller là j'espère que peut-être aux arabes mbote au PSA godé le fond encore une fois bienvenue sur Paris et merci en honneur au Pessibiso bonne chance pour un concert à vendredi à Lille en compagnie de Fally Ipupa j'espère que baroyamba au Penza ba fanatique ba rozana concert on ba fanatique à la bonne musique et puis na ba warrior baroyamba au Penza na motema moko. Peut-être un dernier message pour tout succès mission. Bon, on a profité quand on a pris na bengara batu, boya ebele, boya pena ebele, bozala ya OCP là. Boyo ka musique ya bien, de bon messana na Fally Ipupa et puis un plus seroya ya godé le fombo, basi ozala pena assuré. Mais au côté est victime té. Ozala groupe na yo. Nga na orchestre na Delta Force. Et to komi na Nkamba esali déjà na début décembre awa. Générique na ngezo bima. Comme on l'a dit mvula. Na embi la dimvula garçon moi dans Paris et c'est une première na saliba clip il y a niveau à kitoko vraiment beau à OCP là et na profité na pe ça Horizon France ba vient na ya gal bazala awa na baleki ya gal basalani na bango Horizon France na présent na biso vieux Léonard Lebo vient na ngai vétéran ba mbinga bien vieux Gabinzaba bon bino tout na bien bino boya na Lille et na robosa na jamais le président Rachidi Koupa na honorable Johnny Mwadi Pati Masakidi les Thaïlandais les plus suspects Pati Masakidi na robosa na jamais depuis Kinshasa papa lui fête bandi na Paris Marlène Bozarane awa
vraiment kanga kombo papa lui fête bandi na Paris. Oh papa lui fête bandi. Nga zakana na kin. Ah. Mais na yebi makam na zoloba. OK. Donc c'est-à-dire soka lobby ezaka mabe. Soka lobby pena ezaka pena ye atinda rabatu. Mono zapi na ko tindonga bi ah oui. Oyebi western mo ezaka boye boye kende wana. Siko talaka ko tinda western eratakate. Donc papa lui fête bandi na Paris et sera bengi yo faut déjà bic na papier. Ye ezaka so moni ke kombonezo bima. Faut déjà bic na papier. Ozo lukada western ni eza côté wana. Papa lui fête bandi na Paris. Na pesi Bambote Belé, na pesi directeur Serge Nkamba kuna à partir à Bruxelles. Na pesi Aimé Boubala Kika, Bambote Kotozali, Firmin Firangoma l'archevêque des Bandal. Bangwana basara bureau nanga na pesi Denzu Alala, na pesi Didier Mbendos, na pesi grand frère nanga propre na Suisse. Ya Chibo Chiboabwa. Na pesi Bambote Kotozali. Na robosa na jamais Laurent Kadogo, il y a Michel Lukubika. Ah, voilà, Laurent Kadogo, Laurent Kadogo, administrateur à vie. Coach Mamadou Polondo, na robosa na jamais Ado Lungu, Koda Bundes. De Bangwana, il y a Derrick Moss, il y a Degas Kusungana, PDG Matadi di Mava. Na zomona, viena Rigo Makengo na zawa, na rozang sa jamais au bokaye, Rigo Makengo ya Mamila Douce. Na mère na biso ma meje na yebi ke 4e jour yango na monanité boza ya silika mena oya ba o tout bozo wa kombote c'est tout à fait normal tamsuma robosana ezalaka nango et puis 23 ans passés na dans émotion belé absolument surtout na do fazer na mère na femme donc na bena na parler nanga na dans moi émotion bo comprendre bino bato bo sebela tende na ye bo kanga motema iloko na osenga bino bo kanga motema za nzamba zo solola papa Simon Kimbango kiangani azo solola na fali pupa azo tinda ye misala zo mwana wana yaka na ye zo mwana wana yo sepelite ndenga na ye Paris obando yibsanga ki non osopani nga or nga na sopani te na yesko ko sauver bana na nga na ba mission na ngelo bana o Marlène siko na komi muta jeudi awa mercredi qui ça et puis vendredi so ba mission nga ba okoma bien yo zo sepelaka o sepelaka te bo yo ligaki nini juste bulu na opina ya nini na ozela na mona okomela nga bulu na yo pona zo comprendre bulu na ote ngai pena na ye awa na kumisi nzambe na glorifier nzambe mais nzamba sali na pa à travers Fali Pupa mtaye na natanga koma Fali Bon, mais et ça la bio kende nkamba. Kende nkamba o mona esprit oyo longwa yo. O koma normal ba mona pena likamba bien salami. Fallait azong si bolamu o ba franco ba sala. Ba tu ba iba te que franco pa mema papa wemba. OK. Lelo fallait soit memi le fombo. Problème na yo nini. Problème no zani. Nga pena zanga ina ngate na kin. Tema bundi na ngana ye nango. Ngana ina fioto. Verkis pas même Zaiko hein. Na émission Franco mema papa wemba mema Zaiko. Papa wemba na vivre la musique ane mobimba. Amema Zaiko, amema Empire wa Kuba. Amema vient na msoli tabembo na Stukas. Oh, wana nani Franco. OK. Verkis n'en parlons pas. Nini ngwa salité na musique ya Congo Verkis. Siko biloko wana to ekatanaki. To komaki dernièrement même ba okabula caisse claire. So ba vandi wana o qu'est-ce que pour fumbo te azwate lelo fallait yo bukango eza ba biloko photo copier bolamu ba copier rango absolument to copier mabete oui fali azongisi bolamu na mboka moto bo mona ke lo pamba mais batu ba yebi le fumbo za nani batu ba yebi ba comparaison zate ba muso ba zo na te valinga se faire voir que ya za danser mais ne te revient que ce te bi kaze le côté il est côté surtout sur la maman musique azati mais na ba TV alinga sala likola na éviter comparaison ni na rosala na pour ba jeune ba jeune ba comprendre comparaison ni eza polémique comparaison ba zo ilanga on esprit wana photo za émission ce soir na yambo na prochaine émission obanga te émission appelée ça ndé ro beta ba bordure do yo sara na kutu te ba comparaison so za bien te ils ont comparé musicien na mutuka ba yaka ko accompagner biso na musique ils ont raté pour photo beta no masolo ba génération musique angolele komo kene ndenge nini
musique en lelo eza pena tant on ndenge ezalaka bino empire bakuba en tout cas masolo obetano eza ebele le fombo et tu parles tellement bien que ça dit ma réponse dans route des opesanga ba question toza wana po photo éclaircir absolument moto muso e akosa na TV akosa micha na place moto muso azaki pe na ba grand mais ozaki grand te ozaki grand te tant masolo beta makozaka libanda bona zo boake ya nani bambwake ya nyonso bato bakosaka toza na aire ya ko éclaircir mokili d'accord tokoya na émission na pona expliquer ezaki nani OK ba vérité musu pe na zoke na ngote ezebele misu pe ezaki ozaka pe na leader pour memaka basak ba musu toyaka pe na leader pour na betaka c'est différent bato public eyebi te public emonaka clip yebo mais makambo esalama kuna ezali na coulisse faut pas matumbole les capotes comme na niveau oyo po ngape bato bayisinga ko vanda su kimia te na oyoka na ngasu bato ba yaka ba conseil wana te eloba kamera eloba na ngo Emmanuel Chadari Chadari coup sur coup yebda loba coup sur voilà Chadari coup sur coup. Merci beaucoup Godel Ofombo Kamula Bass en tout cas bana poto bomondi Godel Ofombo tozana victoire te tozana kipwanza te tozana bumbu te bana gal ya Godel Ofombo yeyo tozana porte de Paris na kati ya France Godel Ofombo ye en tout cas to yamba ye bandeko nanga biso nyonso to yamba Godel Ofombo en tout cas to la kisaye bolingo oyo apesa biso oyo apesa kaka biso pe to la kisaye bolingo wana bana poto ba prêtre nyonso ya poto na kuti vena nga ki bonge bobangi ya na monsieur Dolce Kabana père à son âme qui bonge ki bangi forme vraiment aipsinga godé zano na yoza leki a parler donc kalaté et puis na remercier Pati Bass premier héros ya mboko na le d'ailleurs ekende kuti pa bana na kini mutu fo za reconnaissant pour tout non peu basiste ni na ba o baleki ba esimano oyo po nzimara godo fo mo so nous ebele le pas épargne non paiement paiement vraiment tout cas paiement yebi sa mère que semaine prochaine atiki la ngayo lisusu parce que ma solo solano eza tellement ebelé trop la kaka. En tout cas mesdames et messieurs, un grand merci à toi Koumassé l'international chargé des relations publiques, l'homme du télétravail. Koumassé boni basangwa restaurant biso na biso boni basangwa ya Rodrigo Maemba le conciliaire d'Angola. Koumassé le nécessaire à Lingaraboy wana atondi na saya sepeli. Un grand merci à toi Guino School International, Aristote Mbonda les silencieux, Gislem Anzambi, Nzouzi Zola. En tout cas, bienvenue à toi et un grand merci à Miguenyema qui nous a aidé à réaliser cette émission. Je vous retrouve prochainement. Si vous êtes tenté pour passer dans cette émission comme Godel Ofombo, au fan de la fauteuil à Kitoko, Boya Cher, Boya, Oza Kouira, Oza couleur Nivier, Neti 20, Neti marron, Neti 20. Au sentir Kouira, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Donc, il y a Bruno Lubika. Il y a Willy Mouché, Nico Damboka. Prêtre à Londres, Amouli Mabassa. Amouli Mabassa. Prêtre na niveau. Ah d'accord. Topé c'est bambo te place ça. Nga lingi de balak so bolingo. En tout cas bana poto ba yamba o penza lo fombo après 23 ans. A zongi lisusu na poto après 23 ans d'absence, artiste asala mingi, asala ya trop pona osepel sa matoi na biso. Nazo sala tisiko. Tisiko azo sala. To l'accès bolingo wana et osala biso bien mingi. On se retrouve très très prochainement dans un nouveau numéro avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura Pays Vie ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre « Ça c'est quoi ça ?» L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte.
Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises.